a pas botte que moi c'est marqué ça a une raison. A botte de moi c'est moi c'est n'importe mais porte moi c'est pas bon. Yo za ina problème na la dichesse. Na problème des maman. Na profiter. Il y a Luki baisse quoi baisse là maman solo. Il y a beaucoup de la la dichesse. Ah la dichesse c'est là. Asila kala zo ane ka ba toilette maman Marquis. Oh ba botte que moi si la dichesse là direct au monde. Ah ça direct à quoi? Oh, parce que la cadi, ça y est, parce que ça y est. Attention ça, on a ça sous traité. Alors ça te image ça ti. Bah oh, bah tiens, la dichesse. Pour nous retrouver sous ta sanité. Pour nous que maman bongo. Qui ton côté? C'est la dichesse. Même tu te sois balé, pour ton comme ça, tu vas craquer la boutou. Peut-être à malili. Sur le bim bongo, on est comme battre. To boy. Non, peut-être le binaga. Ah non, bah pour les sentiments baisse. Oh, c'est maman liwa. Famille me dit capable de tirer moi na. Oh, moi vous avez dit c'est ce qu'on fait le baka moi na. Il y a beaucoup de silence. Il y a des gens à moi de tatili na bima, peut-être na bima. Il y a moi silence. Oh, bon vous sommes à boyko. Papa moi le va dire c'est on va pas na en faire ya. Na bangete, na respecter na bangete. Anga confort beta ngata. Ayi mi mamu ba que je suis. Tout ça normal. Yo mama bongo mutu bato attaque bato ana pasi. Bon, mutu akufuna libana moka na moi azana mwana kuna famille elle alors mutu ko bake azai suna 16 10 ans. Dis-toi que tu as une badana pas même pas ça c'est trop la duchesse. Ça là même ta pas cité. Hein? Bon, to boy et bien bon ça bon ah bon bête bon la yolo. Maman Olive maman Olive ko côté ba mo ba ya bon bele ko ba faire bon ko ba ko bête bon kana ko wana tira ko wana. To boy. Oya maman Olive était sur le cambo. Tant qu'on couvre moni moko tele maman Olive otala maman bato maman sosa sunga batu. Hein? Tant qu'on a bon moni tele bon milongo sombo. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mupe na moi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali bandeko balandi chaîne tolo na CTV toana bino elongo toana bino ensemble bomoni sangwa mawa ekoleli na ngambo ya artiste comédien oyo to oyo bauti ko bungisa mama Mélodie abandia ko tourner na groupe ya Papa Sans Souci ya Papa Sans Souci babanda ko tourner moni liwa ndenge komi liwa ezui beti porte sur ce côté ya artiste comédien en tout cas c'est pas si peu mawa tout komona ngo toko talaka toye awa na lieu familial en tout cas pas si makasi boyo kandenge bandeko oto kuti muke oyo bazapi bandeko na ye oyo basalaka cinéma na bango bolana nde tokozonga sima Oui, ça veut dire na moment oyo ndeti ndengo lobi wana ke sango kufi na boya nga na oyeba pete pour na docteur ti. Ça veut dire que na mboka pas kufi na mboko biso tozali eza moi trajet. Tobi malade ya belité. Biso tout surtout ka ke muta kufi. Ça veut dire que toza obligé te que to banoyeba so kufi na nini boya na bowana famille. Famille baza obligé à koyeba ke moi na bango kufi na nini. So biso toza ba collègue to yende to lela ndeko. Ça veut dire que tu es sauté que auto la coupe la boye na boye tali bisoté. En tout cas bato bazo koma bon bato ba otia ba titre bongo. Ça veut dire ba continuer ka kota. Muko na bango pe ba otia la bango ba titre wana. Pour muta kufi normal. Comment titre normal? Parce que c'est avec ta la makaka il faut ko sa eloko moko boye na boye tant bien bo luka ba vie na ninga mabe. Ça veut dire que bo santé yo pour kufa. En tout cas maladie na éviter. Ngana eka ne okabola mao. Na pas obligé de na kota na famille na tout na ki a kufa na nini. Ngana za mambo famille. Oh la duchesse a lobi wana ti sikono Nathalie yango te. So Nathalie yango na oleka na répondre de la duchesse. Ça veut dire que mutu akoza peto bandeni e o ali mwete a mutu akoza na ba voyage na. Toi ba comédien mususu ba igeti uko la bazana ba poto. Ça veut dire igeti soka kufi soki moeto lela ezate poke alongwa non. Mutu alobi bongo to confirmer na mutu. Ça veut dire que tu as l'andénana que tu as qui a lobby bien tu as la page la duchesse à lobby. So to moni en tout cas tu confirmer que la duchesse à lobby pour na nina lobby mabe. Mais dans moment on Nathalie ngote na ko condamner la duchesse na ko côté la pe mututé. Ça veut dire que na oyo ka ndé batu ba oloba. Wana ba yaki na bangote ça veut dire to yebi vete ngana yo ndé to yeboy. Parce que comédien ko comme mutat boso to mo ndé ba komi ko ya déjà tout le monde a deux personnes bazali awa. Ça veut dire que to na taille la ba bazali ba tournage. Parce que dans moment oyo ndé siko ke oya oyate ana mbando na ye. Et là, tu as coupé les lotis. Tout à l'heure, les lotis 20 € tu as dit que 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 tu as dit que
Ça veut dire qu'à partir de l'eau, il été lobby net au bandeli d'émission à Mabé. Mais dans le moment, les lots, moi, tout le ballon Mabé, ils étaient pour rien de Kosangoye Kabris. Toyoka qui était Kabeli. Est-ce que ndenge ba publier qui corne na katia morgue déjà Mabé tolobele da Muchopi à ça les lots moi ils ont raté. Muchopi mutasala gango. Bon, ça veut dire que yebe attaque à mon chaîne na yé. Ça veut dire que biso tozali awa. Yangwana, merci beaucoup yaya. Mais on a ma question belete. Oui, nangina répondre boye. Au moni biso ba artiste to koma na ba occupation ebelé. Hein, to koma na ba occupation ebelé par rapport à nini? Par rapport au tournage, il tournage programmé selon mutu na mutu. Donc on a tournage lelo de toi lundi, dini a tournage lelo te. Vous comprenez? Donc ceux qui ont tournage lelo c'est que naza déjà occupé. Ceux qui ont bimi pour mélodie kufi sangoye le na tongo. Ceux qui les cambonnetti, ceux qui déjà mutu azana tournage lelo lundi, c'est sur programme à ça qui ont déjà semaine passée. On a déjà na mutu na eza calé que na retourner lelo. On a M sous sangwane juillet na tournage. On comprend. Sango M sous juillet na tournage, netinga M sous na programme fait na bimana tongo. Na komi disponible sikoyo so mona na ye na mama Chako to mona pe bandeko bokata na ba tournage non pas mama Chako ouais ya mama Chako to kata ba tournage mama Chako era akufaki akufa anakin Melody akufi na kinte Melody akufi aza libanda ya mboka et en plus Melody na kin a tourna lisuste a tourna sunzonzi te mais mama Chako azalaki toujours na ba tournage donc era kufa ki coïncida ki kutu ba film ba tu mususu akata ki o déjà sa bandaki donc eza moi différent na Melody akufi libanda ya mboka donc azana point noir azana donc tokolo ba que non la différence azana raison denga lobi que Melody a sous na scène 10 ans passé a sous na succès mais tout le monde peut artiste c'est comme si vous négligez non eza nécessairement bongo tendenge au lobby ozomona Melody azaki na scène te na Kinshasa mais à partir ya point noir abanda tourner ngana na ba vidéo na o relaxa ke na tournage boye à partir ya point noir ande ko tourner mais awande na Kinshasa awa abanda ko tourner te Melody aza parmi ba artistes oyo enzondinge kufi ba kendaki na ndemo na ba Gabriel ba Miraesa enzondinge continuera ekufi non ekufa kiti to bando ça la CD non biso to bando tourner Melody aza actrice akala aza ya lelo te ngaya na bandi théâtre na kuta de Melody aza star ngana leka na groupe ya Maréchal sans souci na kuta Melody na groupe ya Maréchal donc Melody déjà na groupe na biso azaki star munene donc na kata groupe na biso ya groupe sans souci soto otanga ba star o ba tourner ba nzonzi Melody azaki parmi donc biso era na tozana local to tourner kaka ya télévision ozomona siko amoni Melody ndo simba mbongo ebele biso tozo omona penda ke non muninga mwasa simba mbongo ande ko sa dan nzonzi biso to sa nzonzi to débrouiller kaka na ba image auto bando le kanango ya télévision anakin ozomona siko esali ke ndenge bango bande ko zo msu ba cacher na bango ya kala na YouTube ye parce que biso YouTube ye kuti biso na biso so na biso mbongo to bande zo na YouTube olingate to banda na ba 1000 francs. Vous comprenez? Tu as ba 1000 francs et YouTube tu as ba 1000 francs ba 2000 francs donc oyo tourner papier mbong à transport to comme isko ko bunda na pona visibilité na biso ekufate donc biso mo ba artiste to tomboli sous théâtre biso mo to komi ba producteur to créer ba chaîne ndo moni to mati boy so que zaki bongo te mais am sous théâtre pe eza par terre ozomona ouais mais ba propos la dichesse auto ko tenir ko ba que non Melody asila yo jijango boni bon non Melody asila te bon on a contredit par rapport ya m sous message au moni mutu so sa komi star eza étoile ba tout fa étoile te étoile déjà elongi na déjà eza étoile elongi ne déjà eza message tom ta moni déjà abi oyo Melody on comprend akufa ndeni la duchesse peut à tourner le soutien akenda poto
Non, non, le bâté à Silani Tingabe, non, bâté pour Azad à la duchesse. Vous comprendre. Donc, Ezake n'est pas sali 5 ans. 6 ans. Le bâté à Sila pour Nani. Non, on a aucune polémique parce que on est sur Babande Konangai. Vous comprenez. Elle a quoi douce à tourner les sous vraiment pas comme tel. Mais na le bâté que Sila en soi, elle bazon à qui va tourner. Donc, Tozaka ana bango. Bafanda pe kuna M sous ba créer pe ba baisse na bango sous. Donc, Tozaka ana bango ensemble. Ata mélodie ndaza musika kuna. Donc, tout le monde est belé babaki. Des machins à couper, tu vas tournage, tu es pour ta maman. Donc, c'est un peu ça, tout le monde est sous. Que bananga na yeke banan tongo. Na Monica ka. Peut-être ma collègue Ongaïb na Moni leke chupanda. Tana mabedi. Jérémy Moalemba, donc Jimmy Moalemba. Tayo mona na mutoye ka théâtre poison maswako. Poison maswako bien. Na 4 tournage mondo sala na yeka ataka ndeko na biso. Sikoyo c'est que yé azala mana tente ngwana ba j'ai ou bien ndenge. Te muto leke dana médiate. OK. Azaidea muto CD total na ba télé. Ayebanaki total pe na ba nzonzi ngebele. Donc azansa ya kwanga lo so na kufinga mamu. So nene atika obina pa wera bat ba olelanga te pa so na sente. Fu olelanga kaka. Ba olela kaka. Biso yaka bana tongo so to me ba ntokoza ta ba 15 so 16. To ba to bi to zela bango ba ya me muto to monike oyo. Ye moko alobi. O to monika abengi. O to bi ke ba tutu ba ozela to monika kandi Belvi. O bi ka lobi ke nazo musika melosa ni na okoma. Donc to ba bata théâtre bon. Bolinga na teka po ba benga mno banzonzi to nga teka po benga ngana filme. Po ye na za place la théâtre. So pe azaki azaki de bomoto. Ti akepe po no na exemple mon bébé. Pour ndanga mabete théâtre banda olinge suspecté. Yo mo mtana bengi. So to pesa kandi Belvi raison pour anini. Andaki asankisaka batu nyoso. Ah, atakuna balinga kati asani ozoya kotiena filme na ye. Ya Kenny a Kepo parce que ah bah à combien de qui j'ai n'a loin d'écouter les kuna quand on va peut-être que tous madame il va venir de tout monde sangwali wangu izo ya kwa mtolo babu akufi na monde oh biso to yebi akufi na fièvre et malaria na typhoïde ouais la photo ba publier au ando sur la appel vidéo na photo na santé wana est-ce que mais il est malade muta malade bon santé on a pas santé parce que on va sida. Te po bato mo bada sida po bato ba bo baza ba imbécile bato ba bo baza ba imbécile mais yeah so ko be même méconnaissable yeah so ki mutazo bela zandeni so ma de nzoto pe de je biso bela pe makasi nga unanga koma basengi nga koma koka batongele kanga na makolo elekanga de rajanga pe makolo eza malade sko te to la musaye yesa biso kufleloni te to sa ngo kasi bongoti autant bato ba bomba maele te soka mutakufa ba perdre santé ka fait da sida na bandeko wana oyo bazoba ba ko tambusa kombo ya mabe siko kote na yo okolobaka nini pona mbesi na bango bango so ba kufi je ateza cancer to ba ka sida po mutakufa maede o ba donso loba mutak ya sida ngo ko mama ka mtango som da kondi fa sida biso mo bato mususu pe ba saba riche o da amunelo ko boye mais ba diabétique ba comment nga mo vene biso o aza awa mais ça dit kaza nini diabète lié nzoto ba régime de sala bobo som da kufine na akufi tam susu malaria na ni ne bobi sida bemela bino po bino pe bo kufa yango wana ne ko sika ko na eza kuna na baza yo mtu yake atoza ba te ko eza na point noir to oui responsable ni aza kuna to bata théâtre ni baza kuna baza en te wana donc avant na zo confirmation partenaire du binga po yo sa dire na bato ya point noir kuna donc eza ka pas su Zamba sunga biso wa congolais. On a mis de confirmer ce que batbalon on a mis que non de confirmer sida. Akufina ngote. Abelinde. Abelinde. Donc abeli. Moi sango ya kiti avant makambo et ka mamu. Même abele kit. Mutobela. Donc ndote tana ba réseaux sociaux que non kingani za quelque part. Te yo kani pété. Mutakufi. Donc batie na mort nan de ko na pe le sous aux moué. Ozo kanisa nini kora mutu opibi yango suko poto to beto maboko
Non, mais identifier déjà ou bien. Ça me doit pas qu'on est point noir. Nous avons malade à ça qui n'est pas poursuivre quand même. Ah, bagage bango makasa to koza pona mto okata te. Dokata. Banzela ba ya ba luka koma. Na okay ba koti bosa nsu na kapeli na ata ba point no wana okay pe luka ka ndenga bosa na ke. Point no. Nga voyager trop. Na ebi vie. Ko exposer ndeko ebembe bongo pena. Bakizengi bandoki bien pela ka kufa bosa ngo bongo. E bongo okoloba nini na makambo la duchesse auto lo par rapport. Ah, yemo ku desila kala duchesse. Ah, la duchesse asila. Asila kala zo ande ka ba toilette mama Marquis. Oh, babote ke moi si la duchesse asila. Direct au monde. Ah, ça direct à quoi? Tout le monde a asila kadiza, yeba sili saka ye. Ata so ça no so sous traité. Alors ça te image ça ti. Ba o ba tchana ba tchelo la duchesse. Poto boni fait so asuzo na minute na ta asuzo so poster la statine eh. Suko ana mawate. Ayo kapasi to bope photo akala ku to bope makla duchesse azali wana. So muninga na tourner sous ta scène te. Poni ko mama bongo. Kitoko te. La duchesse vient même te to so ba balile poto ko mo sabi ba craquement na mutu. Peut-être ya malili. Oh, solo bi bongo na sko bato to boyi. Non, peut-être lobi na ka. Ah non, ba pe pour les sentiments baisse. Oh, ça m'a moli wa. Famille me ko pas tiki mwana. Oh, moi buzo aboya, c'est ce qu'on fait le baka ba mwana. Ye moko ta silate. Ye déjà de amwana tatili na bima, peut-être na bima. Ye mo silate. Oh, boni buzo ba boyeko. Bon, pour moi le ba déjà no baka pas na azo affaire ya. Na bangete, na respecter mais na bangete. Ama ko fo beta ngate. Aye bi mamu ba que je suis. Tout ça normal. Yo mama bongo mutu bato atake bato bana pasi mo mutu akufuna libana moka na mo azana mona kuna famille ele na mutu opo bake azali suna sexualité 10 ans to tala ina badana pa mampa ça to tala la duchesse mais baloba l'artiste ne meurt pas abo yebi yo mo lobi ngo que pour le score la duchesse a kizengi yo mom de lobiango yo moko France ne venait en français ya kitoko e bon français lobia yesu ko répondre yo nguse pa na ye akizengi l'artiste ne meurt jamais o moni atisa kufaka jamais siko yenda muta atsa sur la scène o banene na sila kala ye mo ya ba botre ke mo sa marquer ça a une raison a botre mo si on mo si ne porte mais porte mo pas boya yo za ina problème na la duchesse na problème te za mama te da profiter te ya luki besa ko besa la mama solo oyo ko ba muta kufa mama buzo ba bo pone porte ko potongo to yeba na bakisasat to yeba ni makasi to yeba ba ki toko o muta kufi usika yo ba sila kala diza poto tana tena vraiment na ba be vraiment donc o est artiste nini Baptiste so boyete boye le biote famille ne peut zala avec ta pasité bon to boye le bio bozaka bo a bo bete bo bala yolo maman olive maman ko kote ba moto ba ye bo bele ko ba zo enveloppe bako bete ba kana kwa wana tina kwa wana to boy Ozataka maman Olive était sur le cambo. Donc coupe de moni moko tele maman Olive otala maman bato maman sosa sunga batu. Donc on a bon moni tele bon milongo sombo. Bon la soso ba tabo la taka ba jira sia ya kanga kangi ma. Bon ça biso tona posa na ngote. Tona pasi ndeko ko fa longa kuna eya awa. Po boise kum salongo batanga te. Okufira ba kunjo lelo. To za ba. To risque ndeko ba kunde kuna. Siko yebisanga apo ya duchesse o lo bake asila kala. Yo paso ba ninga ne ba yo ba ndeko ba famille. Ala so ba ninga ba yo kite. Ba ndeko ne ba yo ka. Boy pasango. Ba buzo ba boy ko la duchesse ki. Abimi na neni. Ba buzo ba boy ko. To moni pende ko za pembe na yo. Ya ba zo ko po na finga buzo ba. Pesa e ba miko. Duchesse. Ni be ba comprenez wana mamuluba za likolo voilà mbote se présenter devant ba caméra na biso vraiment nga komolanga pardon na bongsana au micro na bino komolanga Samigra Amba actrice chez Papa Phénomène et Sauvé. OK donc yo za artiste na sa pe chroniqueuse oui pe chroniqueur ouais ko représenter ba chroniqueur to na compte ba artiste comédie na na nyonso vraiment ba artiste bazana bango tozaki na papa maswaku awa na tongo en plus tant souper sango yeli bango bazana ba occupation na bango matanga ye kaka lelo bakoya na bango oui bango nyonso
Oh, Monique, tu Mamou. Nous partageons les sida. Comprenez, on a les propos tennis à langage que Mamou Moulouba, moi c'est à Pembe, donc c'est. Mamou. Moi, ce sera mon bali. Il y a pas. Sahana, bah, toi, à Koufle. Comprenez? Maman n'a pas qu'à pas dans un licolo. Vraiment. Voilà, peut-être elle va suivre un empêchement. N'a pas journée pestilente. Tout le monde a tout qui belle vie candia zoya, famille bota belle vie candia zoya. Bah ça quand sangoyer n'a pas carré l'auto condamné dans bangote peut-être bah ça n'a pas occupation mais bah quoi parce que matanga et ça carré sangoyer carré l'auto donc c'est un peu. Bon en fait te mettre l'inga tout sur la famille bah l'ini sur le bâté parce que bikoma comme biloba le bateau na internet yango ça dit que famille bah moi boya na interview qu'est-ce que vous allez dire? C'est tout à fait normal liwa et ça c'est un moment que ça la rapace na mutema. Bah critiquer il paraît na ndako na lupango. Voilà tala siko niveau mutu kutazo filmer bembe sans ya kibo moto eza lisusu te sans ya mawa OK ceux qui mutakufi to mona ngo lisusu te to mona ngo sute ba boyi na bango po bozo komaka ba titre moko o eza yango te yango famille pe boyi na bango e boyi na ngo bas ba interviewer bango donc c'est ça. Bon on va propos Michael lycée Sanglobi à lobby que non de quoi si là depuis kala ba propos on les a engagé ka yé po bimina munoko ne l'artiste ne meurt jamais. Artiste Mamou. Tu connais ta place à na tika matanga la ba fika kuno yo boye mai ba so bo woite bo ko spela woite biso ko flo yo bo yo ba tika mutaka na pe eze pe na bet ba chebe na ata kofi ba chebe mutaka ba ko fela na non comprendre l'artiste ne meurt jamais artiste a coup par tes preuves à ne que tout le monde a ba photo ba vidéo oyo star na biso mélodie ba diamant salaki tozo mona artiste a coup par tes quelque soit en scène t'es bien après 10 ans sous na scène mais elle restera parce que l'artiste ne meurt jamais donc c'est ça ba propos on a ils ont engagé kaka président Mike l'a dit. Ouais mais pourquoi vérité on est choqué certaines artistes qui y en a ba chroniqueur pourquoi vérité on appelle koloba na internet que non de quoi kufi na sida sans pourtant pas vérifier réellement ce qui a kufi bon après information nanga na médecin te à propos ndenga kufi maladie kufi biso na soto yo kaka ki kufi na malaria na typhoïde oh ce qui sida siko nini wana je sais pas parce que naza médecin te donc mais message nous en on a relancé na ba artiste yo artiste voilà pe na ba tunyon so bande ko linga mélodie o le tiki biso akei vraiment na kolo bembe non ezala na rancune quel que soit ba problème quel que soit nini rancune ezala raté donc to le la kaka ndeko na biso o ya sepelisa biso ya ebele kotala ko jouer ba rôle à jouer na groupe na biso papa fait sans souci azaki vraiment ko pesa le meilleur na ye non lo ba kaka na bandeko na biso ba artiste ba chroniqueuse to le la ye na mutema nene corps ceux qui peut koya la mais jusque là non nous éviter ceux qui corps et koya mais espérons que toi la pose to les là vraiment na mabele na ye donc c'est un peu ça to tika ka na no boy na boya loba ki asala ki boete to les là na nous tuneti boto na on a c'est parce que tozo les là mélodie ba diamant la biso o atiki biso liwa ezelo moko ya passe makasi donc c'est un peu ça wana boti kolanda et puis si passe pe mawa boyoki ndenge ba mama ndenge ba leli ba oyo ba tona na bango ndenge ba leli atuke pe si vraiment passe pe mawa bomoni moto akufi mais boko tambusaka makambo mabe pona nini boko kangaka ba photo pona nini pona ko publier kolobaka mabe pona ko benda ba viango il faut ko sala ka be buzoba de kwa kufi akei tozana mato ko lela tiabe loko na yo tiebe loko no bande ko batala mais ko koma ba titre mabete o akufaki na maladie boy o asala ki bo moyi ndenge bande ko ndenge balobi en tout cas pesi passe vraiment pe mawa bande ko tozana bino longo toko kabola mawa oyo na famille awana na bande ko comédien ba o pe ba yete boki ndenge ba mama ndenge balobi ba o ba yete peut-être ba yaki be na tournage na bango bande ko sala be tournage na bango mais total na no bango
ndenge lelo oyo ndenge bayete lobby totala bango susu ki bakoya te wande ekosenga toloba lisusu makambo ngo susu toloba mutentela ya kite nini bana problème ndenge ndeko wana akolobaka ke no ya sila kala ya sila kala boyoki ndenge réponse ndenge bapesi en tout cas pesi pasi pe mawa bandeko tozana bino ensemble tozana bino longo bokoyeba matanga oyo ebandeli tesuka ndenge bandi boy bokozwaka ba information ba nyonyo surtout ezali na pesi mama Anne Kalambai ba séjour na malamu na kini awa mwasi ya mokonzi séjour na malamu awa na kini une place ozali en tout cas mbote mingi twana bino elongo kimia na mabota na bino ciao. Bandeko balandi chaîne tolo na CTV toana bino elongo toana bino ensemble bomoni sangwa mawa ekoleli na ngambo ya artiste comédien oyo bauti kobungisa mama Mélodie abandia ko tourner na groupe ya Papa Sans Souci babanda ko tourner moni liwa ndenge komi liwa ezui beti porte sur côté ya artiste comédien en tout cas c'est pas si peu mawa tout komona ngo toko talaka toye awa na lieu familial en tout cas pas si makasi boyo kandenge bandeko oto kuti muke oyo bazapi bandeko na ye oyo basalaka cinéma na bango bolana nde tokozonga sima.